Marie Poupa Dicap la merveille, elle m'a la bioche, elle m'a la bille. Des people de Wall, mon ami de tous les temps dit Lolo soit. En tout cas, tout comme il a besoin qu'on peut savoir raison, hein. Tout comme on peut savoir raison, pour des boyembi penser ça passe. Sokolingi ngana kufa me gaga koboya ngaye. Sokolingi ngana bela. Ngana bela me gaga koboya ngaye. Likambo ya lamuka e belisiba. Divorce moko tozo comprendre te. Yango toche nzembo na yebi titre yango te ma. Akanisi kaka mon ami de tous les temps Jinolo Soa. Ah na baxela pe Emmanuel Macron, Emmanuel, on a un chanteur, il y a F victime. Participé à la République démocratique du Congo. Ezu, comment est l'homme puissant? Guy Laroche. Ce pays bilikulu mama weso. Jean-Baptiste Rotiro Jonathan Mundele, José Mouzo, Joséphine Moukari, les grands Sam. Zina mona ya mama nga yoyoka zina la loteli ndoto abega lokenya. Merci Nabela Batumosu de Bakou ya kolanda biso na mokolo lelo na Ezu ezali bongo branche moko to tchana Océan du Congo chaîne à libération et pai oyo to panzaka to sasaka et pai oyo to zalaka bongo ba Congomani et pai oyo to belaka moto ya papa Alain Moloto ekita ezikisa misala nyonso ya baloki ya ekolo Congo et pai oyo to mobilisaka to sensibilisaka to conscientisaka salaka éveil patriotique et pas auto analysaka ensemble peut le peuple congolais nabolema et sika auto tchaka litono na nzete poete tobenga yango malamu et pas auto salaka mosala ya Jean-Baptiste et sika auto salaka bongo basinzili pour kobetaka mbela koloba ete tango ekoki tolongola molato ya mabe oyo tolata molato mwa etumba et sika auto téléma fermé fidèle au Kolabako qui a pour la Seko la République démocratique du Congo et pas oyo tomo kundola ka maloba encore qu'on a besoin d'élaborer ou aloba la besoin bêcher fouiller ne laisser ni place que la mer repasse mbote bonjour et le biko camarade nanga ah mon ami oya komela kanga tango nyonso la Dauphine 50 NCCL mbote bonjour na yo pe na babone na biso. Il y a Océan du Congo. Vous continuez à s'abonner massivement à la chaîne de Libération. Vous continuez à décider. Binope va tout besoin de bakwa kolan d'émission du début jusqu'à la fin. Ko like, ko partager, ko tia ba commentaire, ba suggestion, pe ba j'aime. Tika Nzambe Mpungutulenda a Pambola Bino Afola PV Lolenge Mwana mère de Bruno à Salaka. Vraiment manananga na kunya de langa États-Unis d'Amérique ya bino yangoyo yanga mokonzi na Angleterre na mboka les grands professeurs Achille Mave molonga ya mama Mireille Mave mbote et comme la yo équipé pour la thé. Vraiment merci nande kolanga kombo na yonde et Salut-moi pas si mais au teko komelanga maman c'est un problème nini tozo mona est-ce que bazo bloquer kaka te erreur ya ba vie à lobby ezali peza blocage te malgré ba blocaka ba vie na biso ezali erreur ya monteur na biso yeso ki a monter bango bato bachaka ba titre soka tindiki azo tindika mbala moko siko tango amoni émission mibale misatu ekoti nzela moko azolongola be émission mususu azongisa la privé nde YouTube azo contaka yango moboni des émissions na biso esali bongo kasi atali erreur wana pe akobongisa yango en tout cas merci parce que vous avez vraiment un souci ya chaîne na bino libération merci penza na bino na bokanisi biso bozali penza zomi ya bato o batunaki eloko wana esali bango pasi te ezalaki erreur ya monteur pona ba vidéo babale o bomoni bongo vraiment na banzi asi abongisaki po bato bayike pe bakomelaki ye vraiment ezali pe pasi bo bunda pe tumba yango po ete chaîne o ezali kaka komi bundisa tika Nzambe apambola biso tokeno na likambo etali le 6 avril oyo mwana mboka Félix Antoine Tshilombo sous pression plutôt apesi yango férié mais toujours moto oyo abandai kolobela yango kabelo pour sa vie biso tokoti na mobumo sika
ezali le 1er janvier kakate na biso na kati na lingumba po na tina na lingumba na biso tokoti na mobu mwasika le 6 avril 1921 le 6 avril 1986 ezali mikolo mingi donc biso tozalaka bato te kasi nzambe aokili biso mawa akumisi biso ndenge biso tozali mama tata mondemi bolandi na bokebi bonso vraiment toloba nini tozali kobanga nde ba pression ya boye nous sommes pas contre mais biso atoza na chana libération tolobaka vraiment eza kopesa biso pasi big Daniel Ngenda na kotalaka biloko ya boye seke Congo tokozo ba férié belé lokola Angola tikali bato mususu pa la munka la tongo boye Kabila che pression bo pesa férié mukolonga la botamaki bo pesa férié mukolo to saki passation à pouvoir na Félix papa Félix le quoi zo ko pression ta kozo férié mais pourquoi tous autres pression te pour la makambo Italie est pourquoi tous autres pression te pour la makambo Italie Congo central ndé bateki yango pourquoi tous autres pression te pour la makambo Italie mai na biso ndé bateka yango pourquoi tous autres pression te na ba secret ya minene oyo ezobima pression ezozala te pourquoi hein donc ezali bato la bato ba ko bundele loko Italie bango me Congo te parce que nga ezosala nga pasi bakimbangi ce sont des Congolais dollar réseau mata bango bazo Congo pasi te ndenge bandeko la biso bakende makambo Italie ba réseau bango bazo yo kango te lipa ekondi bakimbangi se bazo mona yango te kaka le 6 avril c'est quand le tozo le 6 avril férié to lo baloko bato et ko changer la Congolais et ko bote eloko ni na Congo le 6 avril o bapesi férié lokola férié yango ezwami et ko sala nini na République démocratique du Congo et silisi bitumba ya est toni bande ko langai to tika ko sala biloko oyo et puis c'est nga passe na moni débat ya bandeko bakomi ko sepela kimbangiste tozui moi je ne sais pas confusion o ezala kala mitu ya bato ya lipasse bitumba ya République démocratique du Congo ezaba férié te toko ekozala na 1001e de férié yango tende kotika Kagame atika koboma ba Congolais yango tende kotika projet occidentaux je ne suis pas contre mais analysons ensemble toko kile biso kozala ba férié te mais totia pression na Félix Congo est libéré kabuya tshela vidéo ya ba soda Uganda. Nous disons ceci à tous les Congolais qui nous suivent à ce moment. L'armée ougandaise n'est pas venue se battre contre le M23. Non. Ils sont venus pour chercher la paix afin que nous tous nous puissions chercher la paix ensemble. Et le M23, nous voulons la paix. Nous avons cédé certains espaces, là où on contrôlait. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dit avec les African Community Regional Forces. Si nous laissons les espaces, aucun FRDC peut fouler les pieds là-bas. Ni FDLR, ni Nyatura, ni Mai Mai. S'il fout les pieds, directement c'est une violation. Et en tout cas, East African Community est d'accord, c'est une violation. Et là où il y a la violation, directement, il faut réprimer la violation. Nous sommes catégoriques. Ça va? Nous sommes là pour la population. Nous sommes là pour nos citoyens. Là où nous contrôlons, les peuples dorment calmement. Ils se promènent 24 heures sur 24 heures. Bina moko bomoni. Bato bakomi na se na Swahili. Est-ce que Félix a kokoka? Kobenga na ba soldat oyo lolenge ba koteli. Yé bakomi combien la Est République démocratique du Congo? Et tango bazwi mboka ba bengani ba FARDC s'il vous plaît. Ba yebisi na ba Congolais to mona mutu te à revendiquer. Ça c'est quoi? C'est quel pays? Mais tozo sepela. Félix a passé le 6 avril, c'est distraire la population congolaise. Président Oakoya ko boycotter yango. Ba feri ya Mobutu ezalaki awati. Ba veme, ba ni tango bango baye. Est-ce que ezalaka? Dans ton compte voter président mususu to bomi ba jour férié wana. To tikali na oya utilité ya mboka.
totikali na makambo ya malamu ya mboka tobunda tosala pression est ya République démocratique du Congo ezala mobimba namoni bandeko mosusu bazokoma biso nde tosalaki pression eloko tozoboya biso tala makambo tosalaki pour le 6 avril bosali eloko te Félix apesi yango politiquement apesi yango te po bosalaki apesi yango po azwa pe bino bokota pe na rythme na ye eza façon oyo akopesa bino kanyaka donc directement bokangi binoko na bino bokomi pour Félix parce que apesi bino le 6 bokoloba le soni soki asengi bino maboko bokoboya pourquoi parce que à répondre leloko na bino et c'est comme ça que bakongolais bakoteka mboka na bango boloba sur la Félix qui sera contre Félix parce que à promettre bino à mon avis on inutile boche pression à PC ce Félix a lelo bon balkaniser mboka na yeti donc suppose que bato le 6 avril peut bakotila le Cambouane parce que aujourd'hui combat à Félix tant peuple bakotelema mabakimbangi c'est bobimate à côté parce que Félix a pesé bino bobimela sikoni donc vous êtes plus les Congolais de oyo sala mana Congo tel ngo bino te bande kolanga moto sala ka pe ba débat ya bato ko bande kolanga na ndenge ya mabete na ndenga mabete l'esprit quinois l'esprit ya patriotisme l'esprit ya envoulosi pour la patrie l'esprit ya mama Kimpa pour sa patrie lit nae l'esprit ya Jean d'Arc l'esprit à Thomas Sankara. Bao bunde la mboka. Na ba esprit. Kande ndoko komelinga. Mais esprit, il y a vérité, il y a libération. Esprit, il y a kolokate pour ton intérêt ou intérêt nabino ou ya communauté moko ou ya bato moko boye yango tende to ana kopesa to sanga na liboke moko lokola mystique a formé lokola mystique a makemba lokola mystique a betabe poto bundela mboka la biso mystique a mbila poto bundela mboka la biso oyezo le kalamboka la biso eza insupportable tango tozo kanga mato eza pasi bandeko langae ndeko moko akomelinga mama oseya obandila koyemba falinde ni oyemba rabia ndeko langa il y a des fois banzeba ba monsieur la biso wana esala biso kitoko oyebi faire ayemba loba eloko moko baya koyambela mopaya bachaka yango singa soki bachango singa te seke balingi mopaya lia pondu ya pamba cela veut dire que alinga tali c'est un proverbe parce qu'on suppose que ce mopaya zo ya tabale fo boka yango la singa bo batelamo mais ce qui botiki tabawana pour la kimi c'est que bola besoin mpa wala te bolinga lia pondo ya pamba alobi ebele fali alobi soko lingi ngana kufa meka koboyanga soko lingi ngana bika koboyanga te nde eloko eleki lelo la lamuka nako expliquer yango ndeko langa banzembo wana pezaka mateya nakozo ya mondele te nakozo ya bandeko langa baindo pe mes frères du sang congolais pour la tombe la bango la misala bango malamu bazosala full boss que je salue bila filé aloba eloko moko alobi moto nyonso aza na problème pe alove tata la mama baza na problème pe alove nga moko na ye na kuti problème donc problème ezali bayembi ba réalité parce que lelo soto simbi pe cuisine wana na kanga yango okuta ba problème ba love ezebele surtout la bilo bala poto oh kaka je suis célibataire pourquoi moi ça sera kinga tu es célibataire pourquoi mobile ozomona le ba problème wana eza ebele
voilà pour tout ce qui est partout et ça le problème il y a love donc baza bandeko la biso oyo bazali koyemba banzembo la bango ezali la bamate la kati ngana zo bamate wala ka la kati daki par rapport à sentiment la ngotenga sur la CP dans nzembo c'est ka lobelo ko moko apesi toli wala nga pela ko zo poza pesa mendeko la ngai tela ko sala émission spéciale mokolo moko boye oyo kaka nzamba ko iko sexanga na ko yemela bino parce que la rappelle moi mongongo je chante bien et ça peut option moko oyo na tikala na ngomoko la vie jour nzamba ko sala kanga ngolu guerre ici na Congo na bongi apesenga mo biloko na lingaka na ko sala loyembo na ko ta studio la zo yembela bilo banzembo ya nzambe ya mokili ko kumisaka mokili na lolenge na ina ba forme na etu bokoyoka yango e ko sala bien wana na ko bela balino moke mon prêtre hollandais noir liso ya nkolo azala producteur na ko belela ba de Bruno mona mère na ko bela ba lik makanaki eretakate na ko benga ba gila roche tamotunga oyo bilomo bomoni ezui donc ezui la monte religieuse équipée pour la thé papa Michael la Florence maman Célestine maman Doloé talanga kotote papier mouchoir na okokate na bengata Mireille Mave moi papier et ça la rabiso moi bien parce que awa talaka kalotili ke zate climatiseur zate tokene la likambo la biso bande ko balandi Pema wa JKM, le number one océan de la presse, il s'appelle JKM. Boluka qui trop. Kalate, Bokomona et Rosala moi tout présenté quoi. JKM, le number one, il y a océan de la presse congolaise. Bande Golanga, ils a pas si Pema. Mon mère de Bruno, Big Daniel Ngenda, Charlie Chaboye, Baibanga. Petit frère Zola, prompt rétablissement. On a bazayanga, il y a océan. Hein? On a maman dans la plus 32. La dauphine, Abia Lingarane Bongo. La dauphine, Yaya, Tozoloba. Koya kotina el, otole lankoye. Ongaina lelinkoye. Yaya Bossa la bison de Ezalaka bien pour Eza chaîne à libération Hermoko. Il faut tout mouvoir, il faut tout. Chaque vidéo, bandeko la biso, Nagana, Stukina. Hein? C'est pas tout le monde, écoute un peu. Mais les Congolais sont où? Attention. Les Congolais, sortez. Les Congolais sont où? Les Congolais. La situation est très là, ce que vous avez dit, là, c'est non Donc ils vivent ici? Ouais, ils sont venus de plusieurs. Mais c'est pas vrai ça. Donc tout ce monde-là était séquestré? Mais pourquoi vous faites... C'est pas vrai ça. Bolandi vidéo bande kolanga partout ba congolais bazali na bamboka ya bafilika to ya mendele ba congolais ba souffrir. Bila mo boyoki soldat na ye où sont les congolais où sont les bango wana ba kobima ba séquestra ki bango. Pourquoi ba osala biso makamba bo consulat na biso nde ba signaler atindi la police. C'est quoi boye bisanga ba ganéo bazali biso osala ka ba mabe. Biso tozala bolingo. Mais bolingo la biso ezali tolingaka plus bapaya. Mais tolingaka biso la biso te. Soki muto monika ndeko moka uti poto ndenga kotalise bolingo. Akei ko bimisele basanyo a bomba asukoli pa servir e biloko. Mais soki ngana ke kotala bimisele ngata sanyo lilusu pona na valeur te libosona. C'est ça complexe. D'infériorité ou de supériorité bino batboyebi. Est-ce que mboka la biso ko tambola lo lengo ezo tambola lelo bande kolanga? Kabo yatanga na commentaire wa ndeko lobine. Te ndeko langa, olobi esengeli ba pesa ferele ba kimbangu pe ba mériter. Non. Non. C'est un faux débat. Ngala talisinda amour bo suko so ba pesa ka ba kimbangisa. C'est quoi ba toi est? Boko ta balkanisation.
Et ça la kaketo boye ba ngote. Et ça la kaketo. Na yebisa bilo ke la lobi on a ndenga mabete. Mais tellement bozaka batu, bo réfléchir mon coussé. Total ici bino ke ezamba la moko corruption. Parce que bon mérité on te la vidéo faisait la soki ya papa oya kala on a l'habité sur diangenda. Azo le bébé makamba le si na le 6. Ezaki afa ko fala vidéo la poani. Parce que ezali mukolo oyo muto a reconnaître. Na la bitango bacha Lumumba. Est-ce que l'époque à Mobutu to sala babiloko wana te? Tango Moussa ye, ezalaki automatique. Est-ce que bana Lumumba ba revendaki ba droit? Est-ce que ba Lumumbiste ba telemaki ba lobaki? Il y a pas de parti Lumumbiste. Oh bazuer on peut la partie à papa Lumumba bazalaki. To lingi eloko ebima automatique. S'il faut reconnaître un voulous et ozala par ba marche te et ozala par rapport à kosenga te. S'il faut mukola mama qui mpavita ba tchango supposons férié. Mukola akufaki ozala bo sengela ete bo sele ba marche te. Bo modire te bo finga te. Voilà c'est sous pression. Et puis, je suis politiquement la tango. Et là, quand Malonga Félix a repensé à la tango, ils ont été sur la PSU, ils ont posé une humiliation. Sur la PSU, ils ont pas kangao la moleke. Pour y kangami de la moleke. Ndekolangai. T'as le quoi nomination à Bemba. Ce n'est pas l'humiliation. Bemba, quand il bat tout bas, on a net que Bemba, quand ça, le loco, boubou, boubou, mousse venu à côté à Zui. Et ça peut pas humilier Bemba. Il y a tout qui est biloko mususu. Il y a un temps mususu ba pesi au cadeau ko zongote. Nazo chance ko kutana les messagers Jean de Dieu mwambika di mamulaya. Nazo chance ndenge pe bo mona messager boko boye wa ye en bien ou en mal, maye alobi asa messager ayeko lukanga. Ça veut dire quelque part nazo la chance ya batu ya Nzambe. O bazo le tinda ya Nzambe ba lukanga, c'est pas pour rien, ils ont orgueil. Mais aye alukinga, aluki numéro nanga par quelle magie muto apesa que je ne sais pas bengi bakute na batu moko boy. Pour la seule émission la banaye ko bang. Mais azolo ba ke faut les kabe émission ebele parce que la sa spécialité. Mais peut-être azo bisanga lobi la façon dont tu animes, la façon dont lo baka. Moi je sens en toi il a quelque chose. Yango la moni so nga pe na leki wana. Tangu yo ko sala commentaire, Nzambe la biso ko kumisa ba pe muta. Alobi Nzambe, ayelinga mutu te. S'il viendra peut-être pas trahir nganga la rochaka Nzambe liboso parce que na yambi pas lobi Nzambe. Tout le monde a peur, craint Dieu. Balobi la crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. Nazo chance à tout coup en agent de Dieu, moi mbika di mamulaya, asimbanga na mutu, ba miso balobi azandoki, alongoli sorcellerie. Mais non. A tout na kangali kamoko. Alobi sukyo. Oka opambolanga. Alobi sukyo yo kanyola kangaka sukyo ba mesh boli misanga na koti likambolo moi muke elle chabienne pour la côté saka makamba nkolo na ndeni asalaka. Alobi sukyo ta na babo Guillaume ngangula na Belgique ayebi. Bande kolanga tout. Hein? Ba jeu 4 ba yebi likambo, ba jeu 3 ba yebi likambo ba papa langa. On appelle ça on sombote biska bazali mangos na Angola, papa langa jeu 3 na Australie, na mboka Désiré Botuna, pe apôtre Doudou Nsambi na South Africa. Ah na mboka ya Gilompinga. Hein? Il y a un Olympique Guy pour double la merveille qui toko. Ba Holanda ce équipe de 7. A tout linga bi suki okangi yango pona nini. Na yebise papa na kangi yango ponga moko na misala kitoko. Abinanga félicitations, tu es béni. Po mutu mususu alinga ki akosa. Mais suki oyo okangi lobi bosolo. Po tango zo sala yango kitoko, osali yango nde bato mususu po batala. Vous comprenez loko. Cela veut dire tango to misala ka propre to belle, o misala rango yo mo côté. O misala ka ngo batu mususu po batala yo. Parce que tango zo le kala batola batalo babi, moi c'est alalia. Eh, ce qui okito quoi. Mususu azala courage à repousser na loko anita bébé il faut que yo moto abi. Eh, océan abiso. Wa belle, ngape na yebisi, poupée à famille, il faut que yo moto. Cela veut dire que beauté Anita Babin, eza pona yete, eza pona batu mususu balulaye. O le kani boye, ara kitoko tende boye. O comprendre? Nde batu la mayele bayebi. Tango moto ako sukola nzoto na ye, asukoli yango ye moko. Tango ako milati bilamba lati ye moko. Tango ako se mire, asali maquillage ye moko, mais tango abimi, asali yango po batala yeti. Est-ce que ça lokota? Il y a le quoi à Congo, miroir à Congo. Miroir à Congo, c'est Félix Antoine Tshilombo, n'est-ce pas? Parce que c'est lui, le président de la République. Yende Azalamo Asuka, le garant de la nation. Mais qu'est-ce que miroir de la République démocratique du Congo, Azali Kozone qui est la population, ton peuple naïe? Tijengo. Humiliation, c'est humiliation.
c'est tout tcheba biloko mike mike basali Félix mais c'est catastrophe non tout le monde yango pas président mo société université à Lokuta école à Lokuta makambo ya Lokuta atanga la été ayebi la Lokuta makambo état de siège ayebi angote makambo boya yebité aleka boya yebi donc tout au Félix au sala yebité rétrocommission 20 ans il y a Vital Caméré Félix a fait déjà 4 ans mais Félix a 5e mandat pour la Félix 2e mandat allez comprendre le Congo n'est autambo de Congo autambo la carte liloto parce que Vital Caméré a été condamné 20 ans de travaux pénibles pauvre Yanni où est monsieur Yanni le malheureux oh a Koufa la procès de Mouton m'a condamné à mort c'était Yanni mais les Congolais tout ce la Yanni jour férié tout ce la Yanni ce que tu as mboka la biso parce que Vital Caméré est le ministre économie to kende ko sengela yani férié to bimato ganga pour la condamner à mort le juge Yani moto na mayela keya akenda na âge ya muke moi 68 grand frère nanga ya nanga ya liboso ya na biso ya liboso né à 68 Babomaye Félix a été, mais Vital Caméré a été condamné 20 ans, mes chers frères congolais. Qu'est-ce qui ne va pas la mettre? Tu réfléchir, tu analyser. Ezu la monte religieuse équipe pour la télé comme la mototé to kolobelaka mboke ya likamba Congo zotambola mabe yango biso tozoloba sans problème. Et balé et bouyambine, océan de la presse congolaise. J'aime dire tout ce que les gens disent tout bas et je dénonce les insanités. Mais biso so to zwimboka. Ba Jijiani, héros national, a coupé la bossolo ya procès 100 jours ya mbongo ya Congo et Melama. Félix a dit que nga penza gourou de la secte na canaille Vital Caméré wana beaucoup à kosala. Allez zo économie les sous. Tout ça il marche hein. Ton mot dire Félix c'était peut-être ba langage a changé. Batou ba zela ki ba nomination oyo. Peuple abimalibanda, ba opposant ba Twitter, ba tout baloba. Mais néanmoins bande ko lapso ba 7 ans. Pour na RTL, ta mususu ya mabeko salama, pour na ko yiba biso, botande ba yiba biso, kabu ya vidéo là c'est ça. Okay. Nous sommes chez RTL, on vient de déposer la lettre et le contenu de la lettre c'est de demander à RTL quel genre de contraintes qu'ils trouvent dans notre pays pour nous faire vendre les unités 300 fois plus cher que dans d'autres pays où ils offrent le même service. RTL est en Tanzanie, RTL est au Rwanda, RTL est en Ouganda. Mais en Ouganda, avec 611 francs congolais, RTL offre 45 minutes, 100 SMS et 100 mégas. Mais aujourd'hui, chez nous, avec 1000 francs, vous avez 4 minutes de communication RTL. Comme par exemple au Rwanda, RTL avec 100 francs rwandais, équivalent de 200 francs congolais, RTL offre 20 minutes, 20 mégas et 100 SMS. Nous demandons maintenant à RTL de nous expliquer, nous, en tant que citoyens, quel genre de contraintes qu'ils trouvent dans notre pays pour nous vendre les unités 300 fois plus cher, pour qu'ils nous vendent des mégas 300 fois plus cher par rapport à d'autres pays où ils fournissent le même service. Voilà pourquoi notre lettre demande des explications et nos députés doivent nous répondre à cela. Dans le cas contraire, nous avons appelé la population à envahir le palais présidentiel pour que ces autorités qui nous gouvernent nous expliquent pourquoi est-ce qu'on doit acheter les unités les plus chères au monde et pourtant RTL, avec le même matériel, avec les mêmes équipements, ils sont en Tanzanie, mais la population ne consomme pas les unités les plus chères. 3 fois plus cher na Congo. Attendez les bamboka boyoki. Bafutaka moké. Mais comme na Congo cher, pourquoi maltraitance? Pourquoi ba onyoko la Congolais? Partout ba Congolais ba onyoko. Qu'est-ce que les Congolais à voir? Pour ba Congolais ba lâche. Pour ba Congolais ba idiot. Pour ba Congolais ba inconscient. Pour ba Congolais ba zalo lenge nini. Pour ba Congolais ba comprendre que ba faire souffrir bango. Ba melaka mai ya mabe, ba la kamala mute, ba zala banzela te, ba zana pasi, ba zo mela ba chikata, Congolais a gagné, Congolais zotambola mabe mais Congolais trouvent ça normal. Pourquoi? Ba politiciens. Pourquoi? Ba Rwandais ba kota biso. Pourquoi?
lelo bazolo ba Vital Caméra so ba tchai na poste wana bolandela apo aza mayele ayebi minoko nyonso na économie na minoko nyonso lo onyeza wana boyebisanga na difi ata to ala so ba autodidacte e ba tche mutu na économie po yebi balangi na économie za kesu makaba balangi sikoyo lokola biso mongo to bimi ba incompétent to zakala biso mayele te il faut ba tche la biso na ba poste la biso clé bato la mayele au bazab étranger. Qu'est-ce que Moïse Katumbi a à voir dans la loi ya Tchani? Pour l'année to benga ka ba Rwanda te lokwa ba ngba l'équipe sur la mayele ba diriger. Ole ba bomaka biso bo. Pour l'année to benga te mindele o bakata biso maboko bazonga la bango ba français ba ya ba anglais ba zoto zo mboka la biso to pesa yango et pas ya bato baza din. Pour congolais yé moko za ko s'humilier. Alors biso to za mayele te la poste la Vital Caméra, il est un télo. C'est ça que notre président avait dit. Vital Caméra a beaucoup à faire dans le Congo. Ah, Congolais, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Bato Mayele Bazate. Natangeli Bino ba savant Jean Bélé. Natangeli Bino ba Chil Mavé, grand professeur. Natangeli Bino professeur Monaki Kuita Tanta Mindele. Natangeli Bino ba papa Michael. Natangeli bilo maman Célestine moi so sala kala kati ya politique ya mboka ya mindele akila ka ba mission ya makasi so la bila tanga ba soldat la biso congolais au baza na France au baza na États-Unis ba okele bitumba bazongi congolais zangi place te ba mona mère de Brino ngamo ko no sole na oyo kandenge ba obenga yo alengi sakandele biso ngam moi je flatte la chabienne aboyi musala me balobi yo kotika musala te congolaise katangezi nanga ah aisinga mama na bona nga musala ngabi siko ba obondela ope congolaise akomi ko luka nzambe edenga pola bola nga ko sala me mindele balobi ko sala parce que ça utile la place là tout le monde mutako chaté oh ça c'est quoi ça hein mais congolaise ami mona faible basi ya nguya mibali ya makasi Babi Daniel Ngenda ba osala musala soki tobi totanga ba congolais boza tellement ebele mitu ya mayele ba papa Alfred ba Freddy Massini ba professeur Yombi boye bisanga Congo ezanga mutu ya mayele pas diriger yango ezanga mutu ya mayele yango na bazomi si Vital Caméra pa lo ba langue belé. Ça c'est quel raisonnement? Ça c'est quelle insulte? Ça c'est quoi? Tozo zanga lo lenge biso ba congolais to mi pesa valeur. Ndeko na ngai personnalité na moto soki esili ato pomper ba parfait na bilo makasi makasi na mikili ba paya walo che ba solution ndenge ba congolais de tout ça ne seka ko bata mate parce que biso boko likolo ya lokoso likolo ngana oyeba te moto ana mbongo ebele or c'est qu'il fallait avoir raison hein moto ya mbongo azokoma de plus en plus moto ya mbongo bangamba ebele o de moto ya mbongo alikika ye akoma na mbongo donc yeba yembela ke mais biso babola lingite to avancer mais awa la chaîne de la libération to ko avancer peut to progresser nous allons libérer notre pays et longo na bato balingi combat ya libération to ko teka conscience te peut to ko teka mboka te yango to benga kabilo ba frère na biso diaspora bato boza conscient to bundela bilo tumba aujourd'hui notre frère journaliste a menacé ceux qui ont eu problème mais ensuite il y a ma cambo ya Christian Bosembe vidéo to kene kambo ya lompa Kutania wana Lumbango après agression ya ndeko Christian Bosembe na mboka Paris oyo biso nyonso tout kondanaki na butu ya lobby pe na tongo ya lelo kasi likambo ya kokamo makasi selon de sources sûres toyoki te secrétariat général ya IDPS abimisi musolo ebele bapesi na bandeko ya force du progrès oyo ezali considéré comme la milice du parti au pouvoir pote bakita na ndako ya Peter
na ngonga ya 2 heures na butu lelo po baya ko saccager ndaku na ye. To éviter ba ko sala nini à part ko saccager ndaku. Peut-être bazoya na station ya koboma ye, koboma bana na ye, koboma na mwasi na ye. Na yango wana nde tokutani awa pona ko lancer message oyo. Ya liboso message oyo to lancer yango na communauté nationale et internationale. Ya mibale to lancer yango na bayi presse nyonso. Que lelo na a partir ya poko lelo tokokutana na ndaku ya ndeko na biso Peter Tiani. Tokolekisa butu na ndaku na ye na tina te to assister ava baboma ye epa bande kwa ba force du progrès baboma biso nyonso elongo na ndeko na biso Peter Tiani. Responsabilité ya liboso IDPS nde akolata yango. Responsabilité ya mibale pouvoir ya ndeko Félix Tshisekedi. Peter Tiani n'a rien à voir na makambo ya kasa bola ndeko na biso to tie morceau la poto bitini ba betela ki bosembe. Ezabino, le commandant Léon. Nalandi na bokebi masolo ya bakongolais na kati ya diaspora na likambo etali kobetama ya ndeko na biso Christian Bosembe. Makambo ezali nini? Tozo attaquer yango direct ndenge nini abetami, pourquoi abetami? Pona nini babeti ye? Ba résistant combattant babeti ye pona nini? Ezali likambo muke mais bino bozali ko aggraver yango. Tozali awa na lisekite ndenge nazali koyoka bato musu bazali koloba makambo yango. Tozali na makambo za ya tina ya kobundela mboka Congo. Depuis pendant 23 ans Congo ezali en occupation. Ezala na forces armées na biso ya Congo. Ezala na politique na biso ya Congo. Ezali position au peuple congolais azui pona koyeba koluka monguna epa ya zali biso za na problème ya koluka ba oyo bazali ko bebisa mboka oyo bazali ko occuper mboka na biso oyo bazali ko tia ngo à genoux oyo bazali ko occuper yango na makasi par la force ba mouvement nyoso ebele et salama ezali pona ko libérer mboka na biso. Tobosa na yango te. Ebandaki na Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. To bondi na pendant 18 ans tozi pouvoir. Élection salami. Martin Fayulu a gagné président azui qui président na ye. Félix yaye ko ibaye pouvoir wana. Aye ko sala deal ba nommé na ba Rwandais Kanambe na Kagame ba nommé Félix pour asa la continuité ya ko banda ko servir bango ko kipe mboka na biso. Tango Félix azui mboka boyebi mboka ndenge ekomi mboka ebebi détournement ya bambongo partout bayibi mbongo ya l'état baluba bayibi mbongo bandeko na biso ya baluba basali badil ba accord este lelo ezali occupé. Félix a dit au côté de la biso na l'EAC a bénissi ba troupe étrangère na Congo ba zaïs ko na Congo pour na ko bébisa mbo ko balkaniser mboka na biso petit à petit au fur et à mesure mboka za okende bongo biso to lo baté mboka za Félix a ko aggraver situation na Congo oyo bana ya Congo bazali na nzara na passe na mawa na komi na nga na suka po ete balobi minute et puis tozala mwa réunion moko tozoke na lombango bato bakobenga bandeko langa ba congolais tala lelo esika toboyaki kaboya pesaka mwa minute komata 20 tala lelo place toboyaki likambo ya lamuka ekoma ndenge ekomi lelo tango na banda ekoloba bato bamonaki nga mabe botala lelo esika lamuka ekomisi biso botala lelo esika nouvelle elana eside elingi mema Congo makambo ya minene ezali oyo ezobima na mboka oyo bokoyoka pasi na huta na koloba la bilo moko likambo ya mama Olive nga na loba solo akoti likambo ekobima mabe
tamusu tokosola ngona mikolo mizali koya oyo ezo ndongwa makambo ezo sala mao mama Oliva ko sala bata théâtre bango bakomi komi bimisa mais bato bofinga ki yango ne kondongwa pe loko komela biso ka réseaux sociaux lelo la moka elongwe nango na sens normal kominde ya kotolama po ete Niko Mayengele atoli Bruno pa kolinga te akotola bao kuna bako kanana na yebisa ki bilo déjà 3 morts na bilan wana bande konanga ba congolais distraction ya ba rwandais lokoso ya mbongo tana bisikezo mema ba kongomani atana ba oyo bana mbongo atana ba oyo bali nango kasi ba ko boma population oyo bali sima na bango oyo pe ba dopa bango to basala bango na bankisi na ebite pe ba population ataba yoki ba ko discerner te moto la moto ko simba lisheti okoloba la fayulu te okoloba la muzito te po ba papana tala eseka mboke ko tabu ya lompo sanga na sisi nanga otelanga video ya loyembo oyo bisika na boya kitokoma betala tokomi yango koto ya muzitu bako sala koto ya fayulu bako sala kasi population congolaise et alina tina ya mafingo la binote et alina tina te po ete botalisi na molongo mombape na miso ya bato ke boza dignité ya ko diriger mboka oyo pe na banzete na élection 2023 bokoleka bakambi soki élection kozala à moins que boke na négociation ndenge bozo senga ba négociation. Mais si cela est vrai que l'élection kozala, je pense que la makamba boy Félix a déjà concepé la Kabila pour mutu oya tikali moko soka telemi peut-être yende to koyo kolanda poto libérer mboka oyo kozala kaka Kabila. Mais malheureusement Kabila to yebinde nga yelaki mais mutu moko atikali soka telemi lokwa mobali acha pression na Félix papa Ngbanda honoré Moli mono ekoupe malakimia otikaleka Félix mais malheureusement boyebi lolenge Kabila asali na mboka la biso est-ce qu'on peut les soutenir? Je pense non. Nani yo boko ko soutenir soki boko soutenir Kabila te parce que yeka kande mutako tia pression mobali ya solo donc c'est biso bo soutenir biso to telema to libérer Congo na bosolo de toza malam landa du début jusqu'à la fin bongo oyo bisabso mabela biso kasilo yembo oyo et kaboli biso. Merci na kabuya l'homme puissant, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci na Gloire Ngoma Misapi électrique. Merci na Pape Joy directeur recherche stratégique et Sango Mokonzi parabe miso babiso Mamour Dangola Bois Festa bana ya avril lokola JKM Bois Festa bino nyonso oboko fete na sanza oyo ya mine nzambe apambola bino Florence ya Matondo Mido pe ngai na bino soki nzamba lingi tokutana bye. Yeah.